parce que bango ba kana bango ba gwa mibalité bango ba saka talika ndinga soko apparaître ana tatouage atsa na iloko lito ipo ba gwa Karine rangai pour Karine mokonzi ba guna ya mo bali mo ya 1,95 m na perse na tatouage na mwindo ba gwa Karine yango Manika oloba moi c'est le balal. Eza question yo mo suppose on la répondre té. Non expliquer bino ka ba fait o po yo bina na mona kiango. Yo na expliquer ba fait nango. Est-ce que ngato ko vivre na mer? Rien du tout. Manika oza mo sutu te ba kata yo pena ngenga. Oza pena mo bali donc yo ne bozaka mwasi na mo bali. A confirmer ngo. Habillé que tata diamba melarate amelaka mai ya tata diamba melarate ka mai okoma niva bombe ndeni bon amelaka ku diamba te mais akoma lele donc okomela no diamba sai no makambo tutu mais tango longwe moi soko mobali atanga muta bombe kutu bien mieux faut bombe que PD obege lesbienne ne vie est-ce que yo ko fanda boy ba comme bengo vierge mima maman azalaka tantine. Un journaliste à Longwa au milieu du village a commandé au coin de Moutoumoroboy. Parce que bah vie bah comment on peut s'en tendance trop et ça m'a bé. Depuis chronique il y a lelo et comment journaliste o azakana oyo Moutoune oyo c'est pas bien. Bino tombo sa musala faut promouvoir artistes et musiciens mboka na bino de peur que ba nigérian oyo na ba ivoirien oyo ba comment obeta biso bloko ba na mike na musique ba zong c'est la biso musique na biso maintenant ozo vivre na mobali oyo a comité na degré ya kobeta yo agression et biso bongo pe ebima libanda etambola boy c'est que mobali wana azana sens ya bo parenté si wa kokota na olié moko na mutuka na ye akota na pasi parce que po bokoti ça est en tout cas et aux amois pasi bozo tanti population ba otimbela ba bazui donc ndimi teke ba enlevaki pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaiter pour vous les alati pour makamche za la bien mais espérons que vous alati et aussi la nzamba ko aider sur vous alati ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Autrefois dit, la femme du patron. Eh bien, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très très beaux moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Mama tanga la zoki moi repos ce qu'on a zongeli boulot na mon boulot. Alors aujourd'hui pendant batona avec na matanga makambele kana ki par rapport à faire à Bombay manika meli Bombay à l'école émission ya fille moko chroniqueuse ala kutu comédienne ya comme chroniqueuse Karine na ko la mère abane ko lala alobi ki long jam mutamesa ki ba turbo Amélie Bombay mais tout le monde après émission na manika comme ko ça ba émission pour dire que Fiwana mutasala kere après ko lingate que non ayamba aye alekana émission na itawana to ko taper makambo tali culture le lobo yebi na mon sa culture Fifi Siwa a été tabassé a été agressé bat basali yango tozo ba source nangote évidemment avec longue jambe to mekape ko solon parce que na kati nango kombo ya déplique pomba na kati za est-ce que vrai point d'interrogation et à part cela to kolobela par rapport à propos ya na sur le collé pour la Yemoko Kwada Koraman Kofi Olomide. On va essayer un peu de parler par rapport à tout ça. Je dis merci beaucoup à Gisolo qui est de cette caméra. Merci à Moïse le prof Ndako Lamba Kitoko. Et aussi merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Ado Senga depuis la Suisse. Papa n'a recédé du Sengomo Kaya Pembe, un comité clé en Hollande. Maman Belgique à deux la dame de cœur. Maman Belgique
2024 ma conseillère bato engagé Maïbeli Dadi Mabi Mokona Mombe na Paris David Olito Doudou le karaté ba mère nangam suba lingage ma libanga te bino tout bolinga mabanga te je vous salue donc gisolo fungola ngana invité la longue jambe des longues jambes au bolingaka au bosepelaka na ye c'est avec lui qu'on va un peu de parler to me rappelle ko panga ça absolument bien donc longue jambe bonjour hein. Ouais, bonjour, j'ai Mima Ibele et puis bonjour, na ba abonné tout à Congo Victoria, où est la chaîne Mogo d'excellence et puis merci, bah tout bas s'abonner massivement à Wanenge bas s'abonnaka toujours d'habitude et puis bas s'abonner massivement na Manique de John Tokos officiel où est la chaîne Yamakambu, tu peux savoir information en temps réel et puis merci beaucoup à Yagoroti Louvoiso Mami, na PC Bambote Maman Neglon depuis l'Allemagne, na Bigazolandanga et puis ya Willy Moucheni véritable code, n'est pas bakako changer ta pamboka mais ba changer code jamais ta régime quoi. Bourgeois Gentika son ex non commettre espace la gentillesse na Kitambo et puis mon vieux Jibe Kumaluta bientôt on a tous anaï déjà na Kini parce que ma koleza déjà na nzela na pesi bambo te na noyete donc ma koleza na nzela nazo zela vraiment maboko refongoma les vrais pétroliers de Dallas Jibe Kumaluta mon vieux et puis merci beaucoup na les boss de 100 pages na François na ton amona na moni ba mo cocotte mo tana net kenge ya mbinga au bazon d'habitude depuis quelque part il y a Babimboli agence Badem donc on a bazaba vrai il y a des longues jambes au basala hanga donc je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dire qu'on remercie Bango pour na ko remercier bango de sala que bango ba remercier nga na ba plateforme nyoso o ba remercier nga bato yo boka wana baza bato mo ba sérieux oui baza sérieux pas seulement sérieux mais trop sérieux trop sérieux parce que Willy Moucheni Kodamboka c'est un père de famille ya Babimboli c'est un père de famille Gentika Songo bourgeois c'est un père de famille donc bango tout wana na boka wana ba Jibe Kumaluta kudu kolobati aza plus que père de famille et puis on a tout niveau c'est nga perte et ça linga ma passeport est-ce que en Afrique du Sud ba escroc ba komi bel en Afrique du Sud bazalaka déjà to ba komi na biso niveau batu ba escroc ba kosinga na Afrique du Sud ah te na bangi bino hein basani docteur na Afrique du Sud on a ba men mususu awa bato babenga bato mususu be mama to ozana nini moko boye a boye loro mo batekela yo otepela boye 04243 85 do la en Afrique du Sud oh ya solo mais batabongo tout un réseau batabongo faut dénoncer rabango parce que makambu chef de l'état zolingate yango wana makambu chef de l'état zolingate yango wana batuba escroquaka batumbongo batuba sala makambo on dirait au délai ya mibeko alors que la loi est dire mais c'est la loi donc batuba bongo faut dénoncer rabango et surtout sur ozana ba identité ne complet ko la sa famille na yeke moi na bino kenda poto toi kenda place wa zala na mbongo ayiba batu na kisasa et ça la vraiment bien makasi parce que récemment tu as retourné mission mona Manique de John maman mo ba escroquaka mbongo ya moi na falaki akende États-Unis kotanga izo sala bien te maman luki mbongo na pasi après yo escroquango moi na se retrouver awa ce que ce que tu souhaitais te moi na wana lobby to lobby kuna akomo mela bombe to finga gouvernement na biso ke bazo en charge te ba jeune bazo misala te alors que ba miyibi bazo yiba batu mbongo ezo pénaliser ba maman batangisa suba na pombongo faga tangisa mwana et si ba yibi voilà de longue jambe to kotina maman na likambu o penetinga na lukayo nazaki absente amakamu mo ebele des cœurs magela kufele pele kinango ya kité eza lango mbila epete la rapa na compataki balbani na bandeko compatir na yo na musika dans la musique na salaki compassion nanga et puis to bandeko solana au moins anytime na kolakisa OK ba disponibilité ndezo za la moi pas si par rapport à quoi poto sala yo moko oyebi ndenge et sala maka donc paix à son âme ou atiki biso na bi ke nzambe o apesa ki nde azui donc nzambe ayambaka motema na ye mais biso o to tikali en vie to za la paix mayele de père que to ki ne place baninga msuba kendara te voilà donc merci beaucoup Manique de John aleki na émission to kotambala moko aleki na émission ya chroniqueuse moko be Karine mais Manique de John amelaki bombe ebi bombe oh batu tu ba mela o ye moko nde do bongo batu ba commenter Manique a loba moi c'est le balal eza question yo mo suppose nga la répondre te na expliquer bino ka ba fait oh yo po yo bina na mona kyango yo na expliquer ba fait nango mais la kati ya maloba ya Manique de John na émission alobi yo obandi commencer turbo banda tongo batu nyonso babi ke Manique de John pembe la Manique de John kozala na longue jambe il y a déjà moi sécurité moko boy moi ba inquiétude mo be longwa biso mais pourquoi ba bloko to mo sur internet bon ndenge bat bazalo ba kamela ki bombe c'était pas bombe ezalaki
tozalaki et pas vu dans Jantika Songo parce que azaka fan ya Maniké azaka na posa amona ya live boy pota la kana ba TV. C'est pour cela Jantika Songo bourgeois arana kinya mukolo no comment ex no comment na kitambo. Non Jantika Songo azala awa mais akenda na rien n'empêche boulot so etindi baba mutation à voyager on est partout dans le monde. To kendaki et pas Jantika Songo to vandi batuni biso baguna biso d'habitude Maniké amelaka sucré oya amelaka zaka Fanta d'habitude amelaka Fanta ye sucré na c'est Fanta ba servir ye Fanta nga ba servir nga bière bourgeois Jantika Songo ba servir oya bandia banda komela Maniké de John to bani komela ya lobi na mona ga so to va na long servir mela bien nga mela sucré le lobe ba pesa na tirbo na meka ndenge zalaka sans pour autant koyeba ke aude komela kisi estomac. Bah mais qui c'est estomac après avec comme la batirbo. Si quand tant il y a qui pas tourner dans la fille wana oyo batinda qui pas bata faire repos aya ko triquer biso. Ayi ko tinda. Batinda ki ko tinda. To ko Maniké mukolo bongo batene rera. Maniké pour retourner na émission ezaka payant. Tango aye na mbongo na $50 pour tourner na Maniké a boya te. Mais tango yo ye okuti mutu na eta mo boy o eza bien te. Tu peux arrêter au lobby qui est au prolongement on tam sous lobby soki ozongi normal. Boso Maniké a boya ki na ya bité to salonka le pour na peka $50 et sunga ba ana. Limité que Maniké a insisté qui a tourné kaka parce que on m'avait bien dit et pas Anna tant au silicite OK pas mère n'a parlé tout ninga maman a tourné kaka nabi onga ku na eko kuta déjà azo tourner bi na ça qui kuta tourner par rapport ya ndenge alembaki alobi kutu ke boutine kitambo ameli bière nga una okamo ameli bière ndeni ya milaka secret ozo comprendre des filles wana à cette émission ba question atuna ki Maniké na émission Maniké a répondre ki bongo parce que azalaki na kwiti ozo comprendre sikoyo mama musuzu wa le baki ona netike o na vivre na long jam par exemple est-ce que nga to ko vivre na mer rien du tout Maniké oza mosu tout ba kata yo pena ngenga oza pena mobali donc yo ne bozaka mwasi na mobali a confirmer ngo ba personne mtalo ba na sa kuteka kana kango. Non même pas moi je ne peux pas vivre avec Maniké c'est ma maman Jonathan Kadima c'est mon ami ba prince ba leki na biso oza comprendre mais na kota la Maniké boy moi c'est mbinga lo wa Maniké za mbinga moi c'est le roi Maniké ba ya mbala mona siècle nazo c'est vérité basi le roi Maniké ba ya une fois na siècle Maniké la taille S obi kasi Maniké ya libu munene azala Maniké il faut taille S na taille mo ya bien le roi vient na jibe kumaluta Maniké nde yoana taille S donc tant à lati lamba boy bien lati veste boy en tout cas ça va bataille siko le roi ya ba Maniké wana ya bataille mo extraordinaire et puis basi le roi ba Maniké ba ya mbala mo na siècle vous comprenez. Mais c'est ma maman, nga na koyi ko envier te na vivre na maman oyo abotinga parce que comme on a déjà nidité à maman et ça a déjà la kele mabe. Donc en gros, Maniké c'est ma maman, je ne peux pas faire tam sou makambu batu bazoloba que Obivarana Maniké nde sala que na c'est séparé na Maniké na travailler na sous. Moi je vis avec Maniké na musala, to travailler na Maniké si tu moko o mukolo nango za Jonathan Kadima. Comprenez? Donc batu bazo tokos soné za Jonathan Kadima. De John tokos ezaka ya Jonathan Kadima. Ngana Maniké to ba travailler. Ba pesa combo ya Maniké par rapport ya combo ya mère. Oh, tu comment molo babo. Mais je te dis la vérité, chaîne ya Maniké te. Na mutu azo rambongo na on fin du mois c'est Jonathan Kadima. Mutu afuta anga c'est Jonathan Kadima. Maniké nanu afuta ngata? Mutu afuta anga na Maniké c'est Jonathan Kadima. Comment yango ne lukini sanka ba problème. Yekutu saka lobi ba futa keta na salette na kaye kuna tade lo mo kuna te mais yo lobi ke les arabes za annoncer na Maniké les chaîne ya Maniké te et puis Maniké ye moko a voir ngo que chaîne wana zaka ya yete mko na zaka Jonathan Kadima nous on est des travailleurs ba personnel ya Jonathan Kadima mais malheureusement moi je suis le directeur de Tokos et puis Crisco Louvandi ndete na biso tu comprends un peu directeur technique le roi ba gisoloy na ba les profs donc ba technicien na biso mais malheureusement Crisco ndazaka chef ya ba caméraman tout na ba monteur tout internet malheureusement pour internet on a ba DTT biso mo rande to lo ba on a mission a osa ko se contredire parce que Manick de John R à l'école émission à lobby américain qui c'est attention yo lobby américain qui c'est estomac tension na estomac je peux oublier qui si o ya melaki tension to estomac na koki pe ko tâtonner parce que naza na ba naza censé te ya ko kangaka ke na ba melaki c'est estomac to tension na ko ba ki si o ya melaki mais tango bakisi de masanga po atomeli aspirine tango tu sais déjà tirbo et créé au kabamba malaise donc c'est un peu ça ba tout ça va ko interpréter on a ndenge ba ko interpréter kamela ki bombe ka sala ki nini pour l'instant ko to kombo na ye mikolo komi Manick de John bombe
donc ba mesana nango après ça c'est calculé bombe siko toza que bombe gouvernement na so même kombo na ba olinga ngo te ndeni mutakolata kombo ya loko gouvernement telemi aller azo telemi lango to lati yango te pona ko lata ngo na fierté tellement batu babambi biso yango parce que ceux qui te lobby que to melaki yango te bolo ba to melaki so to lobby to melaki bolo ba to melaki te encore bozo tâtonner bino na batu o ba otala biso to lobaka manik de John Bombe pour englober ma caméra parce que ça mène que l'internet et ça a goûté ce que biso to boyo kanga 600 biso moko de père que bande ko musupe faut ba sala succès man ke penande abtulo ba pena ya solo vérité man keta atam ko mota senga yo asenga ni mbongo asenga que non o sepel ça enjoy na sepel ndet na nini moi c'est mon bail tourner na émission ya moi c'est mon bail akosala yango te parce que nenga nazalaka na ye eko excité te ka salango parce que moi je vis avec elle na maman na mwana na ye ozo comprendre so ezala pasi soki aluki tam so salango ye mona makanisi na ye amona ka lokwa azo ebisa Jonathan Kadima bakoma ko vivre ozo ebisa Prince Babia bokoma ko vivre donc c'est impossible azaka kuta tana idée ya ko lobango te parce que c'est impossible ngala vivre na lokwa maman na mwana donc moi je suis son fils Yaza ma maman tosala musala oyo batebele balinga biso partout à travers le monde et c'est tout tant aussi les sarato kabwani à long jambo kay à transport na bino yango Jonathan Kadima à répartir biso et puis voilà c'est un peu ça docteur ba ki faire wana to tika yango to tika ko loba que manika melaki bombe za kinda melaki kisi pour la santé kaka to baka kisa pour la santé déranger qui joue en so ikutu na lobby ke to tika yango batu ba olinga bango tika te donc mutu na mutu asala nenga zomona asala lango de père que ba site na bango ko tsaka bala oui c'est un peu ça ngabo batu balinga man kete ba zui penango sujet mais ndeti 20 jours à commission ngo pena argument que amelaka vraiment bombe faut se contempler na makambo voyage tel un voyage pour to bokende mais faut que se concentrer pardon na voyage na yo Ozo voyager, faut constater viser bimi et ça ce qu'on dit nini, faut na mona Roissy na nenga likolo, faut mbala liboso, na mata avion Air France, faut calculer no makambo wana et non que se focaliser na internet c'est pas. Comme les cas na YouTube, il peut faire le bara, a peu moi kwang, a moi par na. À l'obité salini parce que manike déjà lobaki, batanga na suba kombote. So otanga kombote na kombote. Ça là est pas. Diembela manike. Yenda diembela. Donc jamais c'est le parce que non. Déjà mutu nyonso atanga komba muninga te. Maman ya bana biso a commandé boy. Maman ya bana msandene mto ba kwiti boy. Bana biso te. Qui sinjora ça les pas. Maman bana bango te. Azaka maman ya bana ya babia. Ya bande kwa babia propre. Ya ka cousine. Qui sinjora pas moi na bande kwa babia. Nous sommes des Africains. Musika, azande kwa musika. Azande kwa. Ils sont africains cousins te dans la kabande. Ya propre kutu bayoka na kate. Siko yo okoza papa bana bango. Boyoka na kate. Yo papa ya bana oleka na TV polo ba Prince Babia aboma mutu. Donc yo papa ya bana olifwaka mwana obakanga ye. Oh là, mais on blague avec la vie. Mais je te lève la vérité. Yo sa papa ya bana, mozo livrer moi no bakanga mais c'est de n'importe quoi. Mais parce que man ke pe alo mabe pour la bane, par exemple si mabe pour la nini. Pon ninda banda koloba. Yet. Bon se balika. Yenda bandaka. Siko dalaka boye, to le déjà que mutu atanga comme mninga te, mais y atangi. Batuni question. Alobi répondre que tolobaki mutu atanga comme mninga te. Zela ya lobi ke azana regret pas ni na moté mais que maman ya bana bango maman ya bana ye akoma muta tokoto muta ba kwiti yango susini yanga na siko ayeko découvrir que amela pena bombe. Yango na lobby bango na manike bayoka na déjà muta tanga akoma muninga te. Tant batuni yo question na émission rolo ba pété to sotango poto yoka na gi to tanga na ba kombote. Tellement sans comme manike na internet ezande ezate. Yango na babazo suka bongo. Bon manike mais bongo vient sur émission to sala mikolo et manike kuta sala émission mobe dernièrement to ya pas pegiti. Tanga peka comme mani pour comment kisu. Mais atanga ki po ye atangit. Po ye atanga ngo yata. Tangu yo tangi se ngape fona tanga match nil nako tika yo te yo otanga kombo na ngakenga na tanga ta ako yo tangi ngape na tangi soki yo tangi te ngape na otanga ta alors qu'est-ce que mobali na mwasi mobali nde ayaka kuna balwa mais malheureusement mobali ye mo balwa na ye mo kwazo kwa simango te malheureusement nango mobali mais ye pa bana te yaka kota mobali so a 10 ans bon te so 10 ans apena ndeko pena ya babia kuzina musika mama leke bananyo abotana na nyo skoko kona bango na kuna nde mwana ye ozomona teke to ana ba histoire toke musika ti
Mais je te dis la vérité. La vérité blesse. Net bajar la vérité. Mais je te dis la vérité. Tu as bien écouté ta diamba melarate. Amelaka mai. Il y a ta diamba melarate ka mai. Comment il va bomber ndeni? Bon, amelaka ou diamba te mais akoma lele. Donc on met la no diambo c'est no makamutu tutu mais tant olongwe moi soko mobali atanga muta bombe ko tout bien. Mieux faut bomber que pédé. De longues jambes. Mais je te dis la vérité. Mieux vaut na me la bombe mais na comme le pédé to lesbienne. Na comme le to pédé, mieux vaut bomber. Bombe o moko na mboka liboso chef sri nini suprême aboyi yango amela bombe. Chef na mokili aboyi yango. Parce que Nzambe atumba Sodome et Gomorrhe pour na kipédé. Na Nzambe atumba Congo. Donc Nzambe atumba ne Congo. Et puis la peine moto. Pour Sodome na Gomorrhe makamu ya kipédé na baki lesbienne de batumba yango. Siko yo zo ko encourager ngo kipédé ya bo balana bino kasi. Ya lobi bo balana. Bala e pena ya kendo pesa mbo. Makamu oble boloba te, makamu oble bolobara, ngana bi vienjora na mobile na vie dai. Mututu ayebi mama na da Chris. Mais ce que abota. Boyebi vienjora na mobile na ye. Obege lesbienne ne. Vie. Est-ce que yo ko fanda boye ba comme bengo vierge mima. Mama azalaka tantine. Kasi te, woni vie wana ezake. C'est mec qui n'aime ta pesa e komba vie. C'est mec qui na ye. Pesa comment c'est le pont na nini? Est-ce que bande ko apparaître le quoi vie? Kasi on balobaka, on reconnaît un moine par son habit. Kasi habit oyo qui viola tande biso to comme bengo viet. Mais maman azalaka viete. Maman c'est tantine. Maman c'est kama chez chérie. Slogan moi si chérie. A moi si nanda kalibala mobile na vie dai. Bon tam souya na devia jouaka. Tintin c'est dessin animé. Hermo maman Hermo papa. Manike azanga mobile abi makala ba jeune garçon. Ingénieur Yankatuko azali ingénieur Mosakoli. Voilà mbala ya manike. Ngamakasi yambi. Bala manike. Yambi ngalwa ngai. Ingénieur Yankatuki plus que ngakotu Mosakoli. Oh, etale muso manike manike longoli ni net alaximis ne abi moi si miso lala bobo koka. Moi si o mbebo za ko exciter. Ah manike. Yango na uche biso awa moi si lokwa manike ayaka mbala mona siècle. Basi bongo bayaka une fois na siècle. Donc il faut qu'on se laisse sous 50 ans. Donc il faut 50 ans pour réincarnation. Parce que depuis Internet, c'est banda moi si le roi Yazarati. Moi, je suis bombé, moi, je suis mission. Mais là, on a confirmé le logo na lobitende. Mais moi, le directeur de cabinet à Manik de John. Donc on a lobité et lobamati. Tu ne peux pas passer chez Manique sans pour autant passer et Pananga. Mais ce que l'on dit par rapport à la valeur, n'est que non, bah bloquer tes missions, on a des France qui m'a bloqué mission, il y a nature le coller. Bon, ko bloquer ou ko bloquer te, mutu na mutu, aza censé à go sala magamundenge ya zo comprendre. Vous comprendre? Ça veut dire que biso to yate internet pour to éduquer batu. Internet peut église te. C'est-à-dire alléluia, amen, amen et raté. Solo bien alléluia, parce que solo soit alléluia. Vous comprenez? Donc internet et à monde moko boye mutu na mutu osala makambo ndenge ya auta na on a parlé, ndenge auta na on école, ndenge so on église pas pasteur na bango songolo to pakala. Vous comprenez? Donc ça veut dire que oza na boule ya ko bloquer, on va bloquer, ou pas bloquer te. On s'en fout, nous on avance. Ba abonné bazo bakisama na Manik de John Tokos officiel. Tokoti ka 3 émissions pamba toile na 4000 et quelques abonnés, 8000 mbamo. Donc ça veut dire que les abonnés comprennent que Manique est fatigué par rapport à Tirbois, mais là qui peut me sangate. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, comprendre que non, vous comprenez que nous avons de longues jambes. De longues jambes, tout me capable de changer le chapitre. Tu vas comprendre, mamie l'ouvre, Goreti l'ouvre, voilà, Goreti, staff, toi, Manique, vous comprenez que non, des gens à Mélé qui m'a sangé pour habitué, il y a un bête qui est. Tout le monde a tout comme ce qu'on a dossier de casso siwa Stone, Aza sœur nayo, n'a été relation bozano na yé, mais elle a été agressée, n'a si malgré ya cause la agressée, ba vete surtout makambi comme kolobi makeno muta beta ke da déplique pomba soit disant pour la relation morobima nani si wazanango et tant que yo zape muto analyste ou chroniqueur, tu peux dire quoi par rapport à ça?
Bon, je peux dire que si c'est ma sœur, bon rétablissement, mais dans le sens qu'il y a coupé sa conseil, bande qu'on a biso mingi ya presse, bazar na contrôle ya ba mibalité. Comprenez? Dans le sens il y a ma bête. Au moni mututan ozo se sentir déjà parce que moi si alingara mobali par rapport ya ndenge ye moko azali. Yo za na masse wana bataille moko boye mais batu mingi oyo bimaka na bango bazaka censé te que yo na bango bokoma basi na mobali. Bazana poa na yo te et puis nara na yo na ba intelligence onga na mona siwa parce que j'ai eu le temps ya ko côtoyer siwa en plusieurs fois. Vous comprenez? Na yebi siwa ndenge a raisonnaka réflexion na ndenge salaka. En tout cas siwa c'est une fille oyo azwa chance pena ko leka na bande de l'école pas seulement ko leka arrêter na pe ba makambo balaksakai. Vous comprenez? Mais ce que kozana ba gwa mibali tendezo sala pasi si réellement que eza mobali nde abeti. Tant on so vivana mobali te babi déplique mobali te déplique azapede. Tant mobali moko quand tanga komba déplique. Ngana otanga kombote par rapport que ya ba makambo ndenge zala na internet. Mais tant on so vivre na mobali oyo akomiti na degré ya kobeta yo agression et vimbiso bongo pe ebima libanda etambola boy. C'est que mobali wana azana sens ya bo parenté. Donc nanu akomi na niveau ya kozala responsabilité. Vous comprenez? Parce que l'amour s'y porte tout. Tant ba kokyo supporter te po yo zaka na relation mo libanda c'est que ba supporter te na mobali mo oyo botana yi. C'est que tout le ba ke yo pona ozo mona ke za nango enlèvement te ezande ke ba beta ke ko beta. Te moi je ne pense pas que enlèvement. Si on a bingane on a pour enlever facile beaucoup de na car ezama pasi poko kota na mutuka yemo akota na pasi siko boko tisaye ezama pasi bien sûr peut la kata mutuka le bazaki ndo na batu mabe bazaki na kata voiture et on a lobi boy si wa kokota na yemo na mutuka na ye akota na pasi siko po boko tisaye en tout cas et ozama pasi bozwa tanti population ba otimbela ba yebazui donc ndimi teke ba enlever ki d'après ngado ezaka barankini mo ya mobali so mobali abeti te c'est que moi si ambanda nde babundi parce que bango bakana bango bagwa mibali te bango basaka talika ndinga zo ko apparaître ana tatouage ataya na iloko lito ipo bagwa Karine ya kangai pour Karine mokonzi baguna ya mobali mo ya 1m95 na perse na tatouage na mwindo de bagwa Karine yango parce que bagwa si que yo pe bagulo pe za Karine te bagwa pe bagusi go ya basiwa ezaka bajwa pembe. Vous comprenez? Bah tu comprends pas mais c'est un peu tatouage dans mon localité. Vous comprenez? Wana lungolo baneti nani wana? Olobi? Wana lungolo baneti nani? Aza musicien ou aza comédien? Ou aza journaliste? Vous savez pas na na royeba, aza politicien. Ah politicien. Ah politicien? Ah politicien. Ok, ok, pour gagner la vraiment, nous avons raisonné. Aza politicien. Ah, politicien, le toy. Politicien, le toy. Ça comme il a parlé à Longola. Mais vidéo pour mon qui, oh, vidéo pour mon qui y a fifi soua. Bon, parce qu'on peut bisouer na déplique mon qui. Tes vidéos en est la monité. Bimisa vidéo. Bah oui, vidéo parce que c'est un bisou. Bon, bis père, non, ma bête, mère salutation. Et ça, salutation. Yo, qu'on peut ça un bisou. Et ça, salutation. My dad, je peux. La Belgique, bah ça là. My dad, je peux. Les États-Unis, les carnans. Non, c'est un bain en permission. My dad, je peux. Et là, nous sommes les États-Unis, bah pesa na ngo. Oui, I good man, kick one. Et les carnans. En France, t'es la Belgique, t'es qu'à États-Unis. Bon, États-Unis tellement, bah jibe kumalu t'as un salaire, moi côté na France, des salaires moi bon. On a boss, il faut un peu de respect. Tant que tout le monde a sur côté ça comme boss. Kasi ba on ba un salaire ma kasi que France. Oui bité. Bat ba na France ba envie à kunat. Oui ba tia. Elengi nango yango. Donc comprenez que c'est l'ambiance dans babi des carrés. Donc la personne des carrés ba mbote donc ba des carrés ba mbote. Tout soigner ma comme sous awa. Des longues jambes. Des fois ça fait mal. Biso ba oyo. Avant tu y a ba TV. Toka guna ba yaya mo boy. Hôtel pays yaya mo bitinga moi je dois être comme lui. Je dois être comme elle. Oh il donne nanga. Neti ba toka ba yaya nati lokole. Ba papi mboma. Ba polemo kenzi. Ba za ba ra olantaka ba nuela madinga. Ba Hélène Kalema. Ba to ngana konta na msala nga ba Henriette Kanjinga. Lelo komona yam nati ko se rabaisser na ba niveau moko boye pour nanga na benga ko se rabaisser ba ko tuno question mo betaka intelligent ba ke na répondre boye ba propos le kaki na émission ya Franck Stémain a lobby pour na Koffi Olomide selon ye numéro
un la musique ezalara Fally Ipupa. Contrairement à Barbara Kofolo Mundende numéro 1, légende, tout ça. C'était pour n'aïka Fally à l'équipe à Tunios, au Kolobani. Bon, malheureusement, c'est pas bien. C'est pas bien d'abord au départ parce que au moment temps où bavie o bazwa chance ya kotangela musala o parce que biso to ba courager na kopo. To saka batumo baloba bien, bako analyser pe le mot en bien ou ezaki na mabe pa pesi yango nzela. Comprenez? Parce que bavie baza batumo bazwa bena temps ya otanga makambo. Biso photo servera ba exemple ndé et pas bavie o. Que na tali vie bo na pro un journaliste à longwa au milieu du village a comment naé au coin de Mutumoko boy. Parce que ba vie ba comment on peut s'en tendance trop et ça m'a bé depuis chronique ya lelo et comment journaliste o azakana oyo mutune oyo c'est pas bien bino tombo sa musala faut promouvoir artiste musicien mboka na bino de peur que ba nigérien oyo na ba ivoirien oyo ba comment obeta biso bloko ba na mike na musique ba zong c'est biso musique na biso maintenant ba artiste musicien ba na ba ranking bino pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo comme pe na ba ranking donc ils ont faire amener musique na biso pailleté et tango toujours na down vous comprenez ça a fait mal. Ça fait mal vraiment. Ça fait mal. Ça veut dire que et ça là peut batum sous passi. Ba moni mutu o ya serveur exemple. Ba tumo bo baza ba exemple à suivre. Ba tumo bo bison des photos tambola na matambe ya ba viango. Mais bango mo ba la ka biso suke bango mo ba bungi. Mais alors wa via o tambola hollandais sima ermo fongola misu bazati. Yosko zo bata kota ki po se soulager to a okende ka akimimbango. Vous comprenez? Mais quant à moi dans le baka que dernièrement awa mutupena a memi biso na ba série de mama kamboyo na ko lo basiwa faut tout na ngasko siwa pourquoi kasi ba tout na non pourquoi mo lo ba ke mutu azana ba problème ni alingi te na kombo ne na maka aza vivante toko no tuka kaka aza vivante ndebe to lo ba boezo fortifier o ko mona kana ma tutu na pa ko lo ba tselanga mikona répondre na long chambre eza musala to fortifier ba tu ba tsebiso na ba ben ya ba erreur o eza faut tout dans ce aussi pourquoi kasi pas tout non pourquoi moi le baké muto ça na ba problème ni pour alingi te na kombo te aza vivante to ko lo tuka kaka aza vivante ndebe to lo ba boezo fortifier o ko mona kana ma tutu na pa ko lo ba tselanga mikona répondre na long chambre eza musala to fortifier ba tu ba tsebiso na ba ben ya ba erreur o eza ba fifisi na sens ni pas autant ko tourner récemment émission mon héritier watana be Gogan na plateau si wa lobi ke to yaki avion moko na artiste musicien mo ya munene ya mboka na biso ye maman lobi Fally est-ce que Fally ka un grand artiste ya mboka na biso non parce que bino ne fo biso to ka exemple bino ne fo la ka biso musala ndenge saka po bino ko chance ya ko vendre na ba bande de l'école mais ce que école ngo ndire ezala ka école ba publier ba na mitaka vous comprenez exemple exacté lo ko apprendre exacté donc bino bena internet so wana o kamena ke so boye internet ezaka mabe bo mikoti se bina na bakipek ko le kana biso to za donc ba comment ba ken piano donc ba vie na tibera ba ken piano ba Frank Stemai na esprit parce que bon OK bino tombo yaki fa bo la sa bina ba ken piano ke o moni so ke boye ba kenda bo so to ke bo to ke na donc mieux faut que tu ken piano ke venati oh mieux faut que tu Frank Stemai ke venati oh mais je te dis la vérité parce que donc ozo sala analyse ya bongo et puis on confirmer que numéro 1 à Congo et ça Fally non même présent Fally Ipupa yé mon me respect aigle là ça vend qui temps atali vidéo oyo a sepel na ngwa tambo yanga sengi ati maman ben maman Frank bloqué Frank pas atali ba vite atali ba perdre ça la mbongo ta bloqué non président Fally Ipupa azana makambo ebele na ya ko mais tant bino bozo tsake yé ka numéro 1 et ça bien té ezo stressé payer moko parce que on dirait bon comme ça mutu place oh ya penser à kuna à comité malgré ça ndengaza mais azabe na ba penser na yemo boy ba sakara de kuta c'est normal ba flatter ba wera parce que aza porte-parole privé ya wera c'est normal à flatter il y a ça porte-parole à Fally à travers na F victime à travers na F victime à travers na F yango wana nazolo ba flattera mabe tango zo ba libanga moko ya Fally eleki 5 ntembo ya dynastie eke mabe eke mabe bon là que ça mutu ke bo flatter mabe alors que azana ebela ko prouver mais bino bozo c'est limité mais yemo tellement ça mayele akotana na makambo te alors là que ça bina ba vie ke vie ngate misala ngate bango ne ba sa ba délire na bango de peur que pain continue et ya
APRH on fait Velar ba on va passer à Sima passer sur des plus d'avantages pour tant lobby combo wana et ça que ba job partenaire baya mais bon ça la maïle là ba partenaire na bino pour ngoboza publier le quoi Rodrigue et ça m'a bien makasi yo ndo abongo fana na bato ba combo c'est que ça na ma bé metano le maintenant moi c'est pas comment ça Sima tu dois ken bien à cause appeler tena lobi mutulwa yo lobi na fanda na bato okutu ba pesa ba invitation les armes mutulwa ken pena go awo kuma pede ata mokile matie kiti bazu ba zelo ekomi likolo awo ye na se ken pena pede no le bande na nyonda ko kuna ko kuma ni pede nani alongba kuna kutima be tanga tela oyi tanga ko Jérémy Yoka na lela ma be na basa ba icon so mwana mama na ngara bana yo ko kana radio na ba TV siko vi era mina solo tele on a ça là on coupe na Congo Victor ngara boya te ola ba elengi nango te nabeta yango partout donc fait ça kana ça là on lo cadeau na ngaka dimanche ve cadeau na ngaka cadeau donc on fait nanga Jérémy par image de personnalité voilà notre vieux ouais merci beaucoup donc voilà ça fait mon apprécié à Makassi Jérémy Yoka baza ba marque déposée. Ça veut dire que soko gangi mwana atoza yete ba le bagata Jérémy Yoka donc baza ba tout le monde encourager bata bo est-ce mieux faut que nati lokolo donc mieux faut faire nanga o que nati lokolo donc ça fait mal merci beaucoup na batutu balandi biso plus 243 90 69 090 17 plus 243 90 69 090 17 j'ai maïbé le monde dans les gros moulaït Gisoloy merci beaucoup derrière la caméra Gisoloy merci beaucoup derrière la caméra là ça fait que à la petite talent yango akomia pona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaiter pour vivre Zalati pour makamche Zalabia mais espérons que vous Zalati et aussi la nzamba ko aider sur Zalati ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele ayokania